Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé, tikana ibisayo, lelo makamsusa lelo olobi okuto cher. Tomoni na Éphésiens, tomoni apôtre Paul, azoko ibisa biso honore ton père et ta mère. Bien-aimé, na simbi biloko mibale na vexé otosu kotanga o. Ki liboso na simbi eloko etike ngai ezali honore. Bien-aimé ya mibale na simbi eloko mibale obéir. Lelo po komo osala, ozo musala. Est-ce papa na bino olobelo? Parfois on obeta maman na bino Les gens ont le grave. Même ici papa dans le noki. Bon, il y a une église avec maman la bino mutu a ça le bout. Bien aimé, yo to sahi. Kino kinaye, na makamunaye, ils aient un nzambe. Ils ont makamuna ote. Te kumoko kati na bino naye, tant on aurait toujours teya, na lote ya belanga muko. Parce que ma parents bazali, banzambe na biso ya se. Pour moi l'importance de ma parents, pour moi l'importance de ma parents. Jacob a bombé le roi dans mon thème. Ribe moi na de bosso abima na moi si na ye. Abima na moi si ya Jacob. Jacob a bombé moi na mon thème. Et comme na era pambola bango abiyo. Pour moi na bola monté. Lelo bien aimé makambo yo sala mayama be na mukili. Kolora ya rozanga boto sa baboti. Kozanga koto sa parents noye komemelo botutu moko ya niveau ya suka oyo moko to ko imaginer mo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ciel ouvert, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba, ciel ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, bandeko ya Ciel-Vert TV, bandlandi ya Ciel-Vert TV, obazwaka ba éducatif, obazwaka makambo ba ulamu pe malamu na Ciel-Vert TV, vraiment nga ya bino simple serviteur na bino na pesi bino vraiment merci. Et le monde partout aux différences continent dans le monde entier, vraiment nzambe ya lola, nzambe basala nzambe ya solo azala bino. Nga na benga mina kombo ya évangéliste Cédric Makela, na oti na église ya Assemblée de Dieu de Saint Débéré Cavaillé de Béreka là où place où le pasteur Vincent azali moi j'ai lingomba nazali moko ya bana na ya mulimo ya basali ya nzambe wa bimisa na lotombo na ye ngai o na benga mina kombo ya évangéliste Cédric Makela. Vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso tout o bazwi libaku ya kolanda vidéo oyo to ya émission oyo ezali il y a 15 minutes avec Dieu. Bien aimé 15 minutes avec Dieu, bien aimé kolanda yote comme otala série télévisée kolanda te comme otala eloko moko ya maseki oyo ezali eloko ya vie na yo parce que bandeko mingi vie na bazo be par rapport ya makambo oyo. Na bosa ente na sima ya caméra na moni gabibi mutazo be na image oyo soki nazo leka 565 na banda kuna bino ozali na grâce na ye de mutazo be na ba image oyo. Na pesi pe bana nzambe nyo surtout ya oyo balingaka basali ya nzambe oyo batosaka basali ya nzambe pe basala misala ya nzambe na pesi bango merci. Lelo na ye na thème na rubrique na biso ya prédication oyo to sala la prédication mais na ye na émission na biso ya 15 minutes avec Dieu pe to kolobela sujet phare na biso ezali honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé tikana ibisayo lelo makamsu osala lelo lobi okuté au cher lobi okuté au cher parce que lelo po kola na yo obala okoma na mbongo ebele oto sarasu ba parents na ote oto sarasu ba parents na ote vraiment bien aimé tika to kende musika te to za na sima makomi ya nzambe parce que biso ba chrétien référence na biso ezali toujours la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu to koyeba eloko to yeba kotamusa vite to tanga na Éphésiens 6
Ephésiens 6, 1 à 3. Dans le lavement, mon coup, c'est tout en Yobanzam. Ephésiens 6, c'est l'obéir bisoboy. Afin obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Afin obéissez à vos parents. Donc, ici, dans le deuxième, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Bien aimé, on a dit le Bayanzambe. Tout le monde dans Éphésiens, tout le monde apôtre Paul, a dit honore ton père et ta mère. Bien aimé, na simbi biloko mibale na vexé otosi kotanga oyo. Ya liboso na simbi eloko etike ngai ezali honor. Bien aimé, ya mibale na simbi eloko mibale obéir. Bien aimé, parfois obotama be papa alingaki na nso nga abota otea na libumu kaka boto mona bato mususu pe azuzemi bo alongo ine zemia. Mais papa ou na maman bayokani babimisa ona mukili. Batabongo baza na autorité ne surtout oyo ozala toujours na se obéissance na ye. Lelo pokoma osala, ozo musala. Est-ce papa na bino olobele loko? Parfois comme obeta maman na bino hein. Parfois maman na bino comment so olobele kamboya obeti. Ah apôtre Paul azoli sabiso honore ton père et ta mère. C'est la première promesse de Dieu. Bien aimé, on a bisayo, parents na biso bazali banzambe ya se. Po oumela na mukili, ezanga ite selon la parole de Dieu. Po oumela na mukili. Po oumela na mukili, faut tout ça kaka ba parents na yo. Ata zali ndoki. Tout ça ba boti na yo. Po oumela na mukili. Bien aimé, on a bisayo, makamso ça lelo. Afin que tu sois heureux, que tu vivas longtemps sur la terre. Pour oumela na mukili, tout ça kaka ba parents na yo. Eza sur elo musute balobi. Tout ça honorer ba parents na yo. Honorer ba parents na yo. Bien aimé, eza na ngolo ka grave même si papa za ndoki. Boke une église avec maman na bino mutu awasalo boye. Bien aimé, yo to ça yi. Kindoki na ye na makambo na ye ezali na nzambe. Eza makambo na yo te. Honore ton père et ta mère. Bandeko ebele bavie na bango ebebi bazobela oko osala te. Likoloka ya makambo oyo kozanga kotosa baboti. Kozanga kotosa baboti ekomemela botutu place bato baoresir na vie yo koresir te. Place bato baomona bolamu, place bato baokende liboso yo nozonga toujours nsima. Likolo kozanga kotosa baparent. Bien aimé, nga nazali ndeko moko kati na bino na ye ntango na yobe tozoteya nazoteya mpe na nga moko parce que bapara bazali banzambe na biso ya se. Bapara baza banzambe na biso ya se oyo nzambe atindi nzambe moto atindaki oleka na linie wana bato su bango moko ya bapara na bango soni mpo komana bamilie moko yo komana bambongo para na oso aye so bapaya baotala obomi bapara na obomi mama ya bino. Bien aimé, osala erreur. Vous avez vraiment erreur. Vous avez erreur. Vous avez une 15 minutes avec Dieu. Tourne le cas chaque fois. Vous avez un sujet de bisou. Tourne le décortiquer. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de numéro de la poste téléviseur. Vous avez besoin de bazali. Pasteur Vincent. Vous avez besoin de bisou. Vous avez besoin de sujet de la peau. Vous avez besoin de la vie. Vraiment, vous avez toujours la parole de Dieu. Nous allons toujours dans parce que Tobi les lots Toroki Mambangbang parce que c'est la première émission dans Bisso tout ça les lots. Nous allons dans Genèse 49 verset 3 à 4. Nous allons sur Moulaïté. Ah ouais, tout le monde Jacob Azoloba. Ribé, toi mon premier né, ma force et les prééminences de ma vigueur, supérieure à d'unité est supérieur à puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas les prééminences, car tu es monté sur les couches
de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Bien aimé, tu bete sur ma boko. Tu bete sur ma boko. Ah, tout le monde, Jacob a ligné à Pambola Bananaye. A béni à rassembler Bananaye sur toi, Pambola Bango. Aïe, côté à moi, il y a un bosso ribé. Aïe, côté à moi, il y a un ribé. Vous allez force nanga les bosso, vous avez prémisse. Ribé, vous allez moi, les bosso à Jacob. Habite-toi, ribé. Ma première née, ma force, Robi qui est ribé, Abimaratina, na moi si à papa, na ya Abimara na moi à Jacob. Jacob a bomba qui le roi, ça là qui est passe na mutema. Abimara na moi si à Jacob. Tala niveau de déshonorer ma parents na yo. Et je ça m'appelle le na monde na tia, ba ne remususu ba la victime na makambo wana. Abimara na moi si à papa na yo. Ouais, pour mon importance ya ba parents. Faut mon importance va para Jacob a bombé le roi na mutema. Ribe mo ene li boso abima na mo si na ye. Abima na mo si ya Jacob, Jacob a bomba ngo na mutema. Et comme na era pambola bango abi yo. Romona bola muté. So tali même na Bible, au moins na histoire ya Bible, Ribe azaki esclave ya bandeko na ye parce que a déshonoré ki ba para na ye. Ka mamune surtout oyo sala rango anati. Yo comment déshonorer ba parents na yo comment obina même na nzela au moins ba beta musique boué yo temi na balabala ozo bina au moins na ko sala bien yo ozo déshonorer ba parents na yo comment olata ba bilamba mo ke kata na miso ba tout au moins que ozo déshonorer ba parents na yo. Bien aimé, ba parents baza très important na vie. Faut ba important c'est ba parents ya makasi tala ndenge vie ya ribesuki. A comité na niveau abima tina ba parents na moi si ya papa na ye. Faut parce que valeur ya ba parents. Ba parents ba sa parents aza sacré ba sakana na parate. Ba sakana na parate. Lelo ko mona ko bala libala bien. Maman bino lo banoni. Maman bino lo banoni. Maman sala lelo lobe écouter cher. Faut ba pourtant c'est ba parents miko. Même si au mona boye papa na biloko bolie na ndako. Est-ce que nenga zoli lango ebité hein? Oyebi nenga zoli biloko wana biloko to yo moni ke papa ina biloko ali boltolier. Parfois à peiner hein, parfois souffrir makasi po yo zo biloko no lia. Bana msusu ba bota maraba ina ba malade ko bela yer nyoso tout. Ba para ba sa misala mala moya te. Mais para papa osala ki ne ko defa me mbongo tambola nzela po aluka quelque chose yo lia obika. Mais mutali boso yo makeli lopo komi na mbongo komi boga. Okomi belle fille. Okomi ba kabelo. Mais les parents n'ont pas le rôle de terre. Est-ce que de ça la joue moko kabilata maman nombo? Nakutana ndeko moko benanzela. Ami na ramodo to sisane classe. Na to ndenge nini bien nini famille po to za tant to notanga na humanité to za vraiment grande famille to nokutana ba naku. Na to ndeni ba mère na pe ba lo ngwana na susa bango te. Mais c'est bien aimé ndeko na ngai. Ozo saba pa obosa nto to notanga na humanité. To ya ko lia to tambo nzala boye papa maman lambi fufu moto to lia. Lelo poko mo si c'est la classe. Okomi maître avocat ozo saba parents na ote. Ou ça la grosse erreur. Ba msu utile lelo parents na bango papa na kufa to maman na kufa tikala so ça a été hein. Ba msu ni bazana papa bango la kila bango mabe. Papa na la kila mabe. Akufa mais si les lois en vie à mon normal bien aimé qui ne kolela ba numéro za wana ba sala nzambe ba osambela pona yo kolekiselo ko boyete bien aimé kolekisa yango boyete bien aimé makamuni surtout bakabasala ba jeter ba para baza ba nzambe na biso selon biso te bible mtozoloba automoni Jacob balinga bénir bana na ye mais akomi na mona na ye liboso ya prémisse na ye Ribin Oki Mambalobi na ye a récupéré droit de naissance à botolier kibokolo a botolier de droit de naissance na yeta ke mona liboso Jacob papa na ye a botolier yango pour nani a déshonorer ki lokumu ya Jacob a suyer lui conjugal ya papa na ye moi si papa na ye abima na ye yepe abimi na papa na approuver papa na ye bien aimé eza makambo ya grave mingi to mona batebele ba sala makambo wana ti lelo mama bino akufa
boswana na ye mama akufa na souci na ona mutema ti lelo akufa la muka azonga te mais yo ti lelo vivre non bien ça la pe musala na yo o sepela mais OK ozala litige mune na nzambe na yo ozala litige makasi na nzambe faut réparer le ko na nzambe soki te vi no yo ozala kaka désordre ezala kaka bongo parce que nzambe azali ayemaka komi yango c'est le premier commandement le premier promesse na biso ezali honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Lelo bien aimé makambo yo sala ma ya mabe na mukili likolo kaka ya kozanga kotosa maboti kozanga kotosa ba parents no ye komemelo botutu moko ya niveau ya suka oyo yo moko tu ko imaginer ngote poto za musika te totanga verset ça suka passer to baki tozaka na 15 minutes avec Dieu 15 minutes na 15 minutes oyo tozo ko pesa ba éducatif tozo pesa ba explication moko be pesa ozali wana o mona kino nazala ba erreur koto bien aimé vie ba réparer yango et ba renouveler alliance na nzambe so alliance no ebe ba ekufa na nzambe ba renouveler yango par rapport à la prière par rapport ya vous ala honnête na vie parce que vous avez ba problème ya ba parents na yo ya ba boti ils ont même problème mimoko ya vie et otika la kolonga te ata même okufi nzambe o compter yango kaka ata okufi lelo za invité to mona ba to mususu na bible wana bana Noé likolo ko déshonorer papa na ye amona bolumba papa na ye akeko publier libanda moni libota la kela mama be faut ba importance ya ba parents bazana importance mune na vie na biso ko kantate lelo po komi boga romo ça la place à bien parents na zalo ko lobate ozo mikosa to mona ki importance ya ba parents o bible mtuzo lo ba biso te nzambe nzambe mtuzo lo ba eza te ke na ngai na bible ne meso ozapele le ngona biso zo na bible fungola ka poto kende normal. OK, Matthieu 15 chapitre 4. Totanga tozala le mona bino. Car Dieu a dit honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Bien-aimé, awa biso te. Ezali nzambe mutalobi. Ezali nzambe na lobi. Zamalobi, car Dieu a dit. La Bible nous dit ça. Souvent, le monde a dit, Fungola ni na otanga. Au monde ande balobi, abobi, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et le meilleur comment maudire ma parent na oti. Comment maudire ma parent na yo tellement comment be pasteur. Comment ça la nzambe comment révérend. Parole banoni. Obimisa papa nondoki. Obimisa pe maman na ondoki. Maman le banoni. Comment maudire ba parents. Amona bola moté, maman nga amona bola moté, papa nga amona bola moté. Bien aimé, ça la grosse erreur. Réparer na ba parents na yo. O nzambe anda lobi. Soko tosi ba parents na to ozala puni de mort. Yum to comment maudire ba parents na yo ba boti na yo, ozala punir de mort. Si na souka ya vie na yo ozala toujours pinza ba punir yo parce que otosi commandement nzambe te. Otosi liloba nzambe te parce que nzambe le mutu atinda ona côté ya papa na wana to mama na wana na yo suko nyoko roje nzambe. Nzambe ko tinda ota mama o mama oza ndoki na bondi mama oyo akufa. Bien aimé. Kokoma pe osambela. Kosambela ona ebite yo se comment mutu asambela ka recevoir Jésus Christ na vie na mobimba. Age modi ba parents na. Peut-être miso bato eko sa yo entourage hein. Peut-être entourage eko sa po ko na mbongo ko na bozwi lelo romo modi ba parents na yo. Ah nzamba lobi soko modi ba parents na yo to maman na yo to papa na yo okozala puni de mort vini mobimba o resité. Place bato ba récit o moni ba liwo msusu ko ya brisque o tambola boye. Accident mo salami quelque part pina mo ye tout tu ko ici okufi. Wani ozana litige na nzambe. Ozana litige na nzambe vraiment maudire ba parents. Ah la Bible lobi car Dieu a dit honore ton père et ta mère. Yo honorer ba parents na yo quel que soit nini. Maman asali nini yo honorer. Papa na yo asali nini honorer. Noé wana la kelaki bana mabe poani. Noé la ngune masanga. Pour l'importance à ba parents, Noé la ngune masanga concerné mon na ye na nini. Kana
to chambre concerné na nini nga na kemi na masanga na nga pourquoi malédiction et pas bango parce que nzambe asaka banzambe pona ba para pona para asaka na te ni wa longo alongoli bilamba amoki manembango alangwele mona wana ye a vérifier nowe amoyi nowe ake publier libanda papa alongoli bilamba atikeli ni a publier bolumbu ya para na ye mais nzambe alobi nini car Dieu a dit honore ton père et ta mère. Nasa alobi nini nasa alobi et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. On a la puni de mort. Le coup m'a battu ko saote. Tellement qu'on a titre rebelle, ba mo bengo révérend, comme ba titre bon bengo président. Papa azana valeur na mission nzambe. Papa soit disant za noki ou maman za noki, eza ya ye na nzambe na ye. Yo to sa ye honorer, place za honorer. Place za to sa. Au salaire à Moussala, est-ce que depuis ton côté 2022, est-ce que Kabili maman on a 1000 francs? Mozora Mongo, maman béo mon père on a babar. Si on va na barbe, tout un simé ça, on caser, ba secret l'équipe moulaï na yo. Ozu mouto mesé caser ba secret. Mon père boss, mais papa na a c'est un bon nanzela. Maman na ote kabani, na ote kababangu bananzela otambusa. Mais nous avons besoin. La classe en a les lots comme ça le babé ou pas wana. Ce qui papa tant que ça qui to maman tant que ça qui to mais les lots on a les lots terre. Et on a le dit honore ton père et ta mère. Seigneur le Seigneur. Vraiment tu commis presque na souka, on va dire tu as 15 minutes avec Dieu. Na 15 minutes avec Dieu tu ba sujet moko o to le partager. Les autres, tu es un sujet de phare, qui honore ton père et ta mère. Vous allez toujours brancher dans ciel vers TV, chaîne à Balogne, chaîne à Bonzambe, vous allez jamais baisser. Le numéro est dans la poste télévisée, dans la mission en Wana, vous allez basal en Zambé, si vous avez la préoccupation, vous allez vous allez tout le beli, ah ouais, tout le monde mutema, bien aimé qu'on hésite te. Qu'on hésite te, si vous avez tout le monde mutema, benga le numéro est là, benga, tout ça permanent toujours pour nous recevoir la paix na bino. Tout ça permanent pour nous avoir sujet de prière na bino, pour nous que bon de la pour na bino, pour nous que ça le bon que nous avons la malédiction. Pour mi ba autant la malédiction na vie. Pour regarder ce rosolia, o me la maille vine bongi. Non, bien aimé. Ma femme maman na bino akufa, bukanga bien aimé akufa. Akufa, mais yo tambola. O tout va normal, bien aimé réparer. Qui ne relève pas nzamba la malédiction. Mais Bible lobi awa, o yazo maudit par an aux ala puni de mort. Pour l'ingate punition en nzambe joyeux, bien aimé. Punition en nzambe ça passe. Lukata mutamukilo a peso punition mais ko lukanza ma punir yo te. So nzamba punir yo bien aimé, aux ala malheureux même si au kufa na kunda, aux ala rester. Vraiment merci beaucoup, to commis presque na suka ya émission na biso 15 minutes avec Dieu. Vraiment dans émission Roya to vraiment sujet de prière. Ça vraiment au rendez-vous na biso na émission 15 minutes avec Dieu ekoya na si toza na combat moko toza na thème na biso mo ya makasi o to landango mbala mikolo ekoya vraiment nzamba za na bino merci beaucoup na basali ya nzambe nyoso to mukimo bimba o bazali dans le Seigneur o bazali dans le vrai to pesi bango vraiment merci bo landa toujours ciel vert TV pe bana na nzambe nyoso to o basabonaka o ba partageaka ba émission oyo basalaka bolamu kati ya Silver TV vraiment nzambe ya basali ya nzambe nzambe ya pasteur Vincent Makela nzambe ya alliance ya papa nanga pasteur Vincent Makela vraiment azala na bino ozanga te kopambola bino na bosani te na église Vaide Bereka basali ya nzambe nyonso to assemblée de Dieu Vaide Bereka pe na église mobimba basali ya nzambe pe bana na nzambe na pesi bino merci beaucoup sans oublier na Silver TV na mona na moni mama Bénédicte Makela na pesi merci la servante de Dieu pour na bango bazar bato bazo sala pe kondisa vraiment lifelo bato nsalola na pesi bon pe merci ba combattant na bosani te na sima ya caméra na moni gabibi ne muto zo beta na bike biso tozala ba cameraman ebele biso tozala chaîne ou za chaîne ya bonzambe bato nyonso basala na Silver TV baza toujours basala nzambe baza toujours basala nzambe na bosani te le révérend pasteur Vincent Makela l'homme paranormal yende mutu azo sala na biso to leka na grâce ya innovation na ye ya omoni biso to leka na Silver TV
napesi vraiment merci beaucoup patriarche nzambe azala na yo nzambe alola azala na yo nabosani te Josué Liwanda cameraman international à CLV TV napesi merci vraiment bana nzambe nyonso surtout famille Makela napesi bino merci vraiment na académie na bino na cadre ya famille nabosani te bandeko nyonso surtout balingaka CLV TV nabosani te ndeko na ngai mafuta Germaine mafuta na Paris nabosani susu te Maman Brigitte na papa Ferdinand napesi bino mbote famille Makela gentil à Chimak napesi yo merci beaucoup napesi yo mbote Bekla Ibi anima na bibish nzola tima bino nyonso surtout bandeko na nga ba mama na nga vraiment nzambe ya lola nzambe basali ya nzambe azala na bino ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mpina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.